kozanga mbongo eza pasi na motema mama, kozanga mutu eza pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama, kozanga biloko kolia eza pasi na motema mama, kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama, ekosila ye pasi na motema mama, ekosila ye bapasi na motema mama. 1 Samuel 18, verset 3. Jonathan fit alliance avec David. Jonathan a salaki boyokani na David parce qu'il aimait comme son âme. Azalaki kolinga David lokola molema na ye. Yes alobi na Isaïe bokolia makila te. Abi na kati ya makila nde ame ezali. Ame ezalaka nini? Esprit. Ame bamona yango boye te. Ezalaka nde esprit. Me babi Jonathan azalaki kolinga David lokola ame na ye. C'est que na Jonathan na David bazotamba ensemble. Okoki komona ame te nesi o kali. Faut mon akala loba. Amo eza na kati loko ezali na bomoi eza na kati akoro eza kali ndoka kala zoti ya zolo. Mais soki ame bimi mutaba suti. C'est que ame tambola kana motasa. Yokanga malama. Ame etambolaka ensemble d'accord. Écriture sans inspiration ça va être dans la Bible. C'est que si on monte en Bible, tout est inspiré, il faut plus écriture. L'inspiration peut s'avoir dans 4 écritures. Nous quand même à la mort. Parce qu'il notait ce que Jonathan, David, il aimait David comme son âme. Notait ce que Jonathan comme l'écriture. David, âme, n'est l'esprit. Nous quand même à la mort. David a dit ça, l'esprit. Jonathan c'est ça, l'écriture. Oh, makomi oyaka na Sinaï, ezaki makomi zamela komaka. Mais na kati ya makomi wana, il y avait l'esprit de Dieu. Yango bazoba tout écriture est inspiré de Dieu. Na kati ya makomi, il y avait l'esprit. Oh, l'esprit ne peut pas. Voilà pourquoi Jonathan, il aimait David comme son âme. Parce que moi, David, a tout un esprit. Hein? Est-ce que vous comprenez? David a un esprit. Parce qu'il faut qu'on ait un solo niveau de fait en esprit et en âme. Pour le monde qui il y a un symbole. Ndenge Isa azalaki parce que Isa azalaki ta ba symbole. Omona nganga nzamba alati bilamba ndenge Moïse atongela kai autumba nyama aki asokoli makolo. Donc yaki biloko izosama na misu. Mais ce qu'il faut balonga na kiti wana bakota na kiti ya solo. Oh kiti esamaka liboso. Baza koya na bangombe Baina bantaba, ba pigeon, bozi à mokili. Pourquoi? Ils étaient des riches. Ils étaient des riches. Yamo moni Yesu tanga ye. Yemo pe abotama na Israël. Abotama parmi ses frères. Hein? Bande gone baza ba juif. Abotami na kati na bango. Akoni na kati na bango. Mata esa bango que non. Faites koya, comment on se bat de bonheur? Ni ba voisin. Donc faites ya solo o ezoya, il a ce qui m'a banni de côté, ba frère était parce que organisateur de Moïse a bengaka ses frères. Yesu peta maye le quoi pota maki na loi, a pota na terre loi Moïse, tango aso bana musala. Tous les 12 apôtres
Parce que Yesu qui continue à Moïse. Il n'a pas belé. Tant que temps, on n'a pas belé. Avec qui continue à Moïse. Tous les 12 apôtres, on a qui va hein? Bon, tu vas qui va juif. Parce que abotama qui dans Beko, le corps à Mouyuda. Le corps à Yepeka, le Moutarosa, il s'appelle Tché Koya. Parce qu'il a dit que l'université a ça mon corps. Pour ça, c'est une fête. Il y a pas riche. Il y a pas aussi sa fête. Mais tout est pas boité. N'a pas belle. Comme l'unique est resté l'organisateur. Tant que Koufa. Habitant les oiseaux Koufa. Au moins que à fond jusqu'au brèche. Ce qui est au pied, c'est au pied. Hein? Parce que tu comptes la fête à débat. Ce qui est à la carte que tu vois qui ngolo yote au compte la fête à débat, n'est tout le la paix ma capote. Pourquoi? Parce que ma camanzambo est à la rabisoté. Et ça n'a pour la bahuda. Maintenant, aujourd'hui, à ça dit que Nabiso ba o tozalaka. Libosa izeba ici concis. Libosa izeba ka ba boîtier parce que un boîtier atambola malamu. Na lolenge mususu etambola bisaka kande mabe. Un appel amona kate. Oyebi Yesu mususu. Ayi na ba iko na. Ba iko le ba moni ba to ke ko kunde be. Ba bandi ko tala sen wana. Et bien il m'a dit là-bas. Yoka Yesu. Abi, laissez les morts enterrer les morts. A marcher dans mon titi. Abi, ceux qui osent conduire par un aveugle, n'a eu beaucoup de parce que avec que osant conduire par un aveugle, en réalité, c'est de la conduite. Hein? La conduite est pas cambi. Monteur, ça n'a pas mon sang tout est. Monteur, il m'a commencé à mettre. Après, côté mazoté à Bino, mais on fait sa binotité. Vous habitez. Pensez à ça, un appel. Pour étoper sa vie, il faut mona. Oh, le banzami, et ça quand même. Il faut zamber à éclairer. Donc, on dit, il ça doit s'attendre à coup de face et puis. Attends, là, il y a un chemin, mais il se passe. Hein? Alors, attends, là, il y a un Babitan ka avant pays. Allez si ba mi se fou même. C'est que bazaki ko ba avec. Mais ba ta mo le bosso na. Ta ma pe si ba mo li ba bike, ba mo li mamoke ba comprendre que tu zaki na Yesu. Bota ka kiti on a de. Chemin ba aussi. Atambo na ba mo na chemin. Mais ba iba kai. Miso ko mo. Oui bazaki. Il faut appeler celui sur volume. Oh, lié pour un zo kabola. Pour un pongola miso. Nde tope sa bino delo. L'idée est pour la mutumiso. Nde ça la ke mutayeba. Azo penser ensemble à comprendre. Parce que solité. On va la gaba ekiti. Kita Isaïe. Non mon a vendu musu mon a. Hein? Meterio. Na oké ki mama kasi. Walo mchama. Ndokazo bon ezaka sina. Ozoka batin na lité ya moko betam sozaka la malamu te. Maintenant on dit lumière. Biti na ça batin. Et ça va biblique. Mais il faut pas que c'est pas mutu mususu. Na mutu za na lité ya wana. Mais ya kenda na Jourdain. Ole lukamote a baptisé. Ami kotisa na mai moko. Asi baptisé. Même Jésus, de son vivant, babi que Jésus, malgré Jean-Baptiste, avait habité dans sa dignité, abinae, faisons ce qui est juste. Ce qui est juste, il faut un débat sur ça. Il faut monter pour ce mal. Dans le ligne Moussous, Jean-Baptiste a montré que Jésus a un colo, Azaka vaillé, a montré que ngai lokola ekelamu nako kubatiza omukirite. Mais Yesu sikoyo lokola Moïse azaka na kitsa ba image
Parce que nabaki Moïse ezalaka écriture, Moïse ezalaka la loi. Moïse pour musala nzambe bande pa Aaron, avant zaka kulutu pas Moïse. Avant zaka yaya Moïse na nzoto. Mais nzambe babaki na Moïse yondo kosokola Aaron. Pas bana musala. Hein? Yondo kosokola Aaron pour Aaron bana musala. Voilà pourquoi Jésus avait dans Jean-Baptiste, faisons ce qui est juste. Même si dans un liboso na yo. Mais le col ensemble ça qui que yo yé liboso na moki. Parce que Jean-Baptiste a posé le message Jésus. Et qui espace pas moi. Azo mulimu, bana limu. Abotami na nzoto bina moki na va. Yé c'est quoi na sima. Mais oya yé na sima, yé na za kulutu. Mais le col là, nous avons ça que Moïse n'a pas sokola Aaron. N'a ça que Jean-Baptiste n'est pas peut à Jésus baptême. Mais au moment où on a monté dans Judée, a mis baptisé nous. Écriture ça. N'a fait dans la semaine de saint. Ils sont au salut pour tout le critique. Papa, au salut à mon yeux en gros, ouais. Les communes les ont appuyé OK, au milieu de ça na yomoko bima. Sauf que ça c'est repenti. Mais pour nous, on dit, tant que monter à l'objet à Barcelone, on est église. Ah, mais vous savez là. De monter au monde à terre, on a ça. Pourquoi? Les aveugles. Amen. Aveugle. Oh, aveugle, aveugle dit le lot, même dans la grâce, c'est que vous connaissez cause à musique. Parce que ceux qui le loyer sont yaki, après sa vie sont mis, ça peut tomber. Soki apesi biso makolo eza po totambola malamu. C'est que moi na nzambe nyonso asa na possibilité totambola malamu. Pourquoi? Parce que nzambe nazokamba. Yango mona bi c'est moi qui conduis les pas des fils et des hommes. C'est que moto nyonso aza na kati ya kolo mutakambaki eza nzambe. Soki atomboli lokolo nzambe aza lokolo na ye. Voilà pourquoi nazobaki moto ozongo na za aveugle soki na kata makombo aso aveugle handicapé aina makambo za handicapé te. C'est pour te dire que même dans notre boy hein tous na mtu mofa moko aza handicapé aza aveugle ayo kaka ni bona nzana. Je vous dis que après la résurrection soit dans notre bien-aimé akulata kwa sika akulata kwa ya sika. Pourquoi? Parce que makambo azoyoka ezalaka miso ezalape matui. Nzambe azobaye azobaki non bokende kozwa babwate bavere azalaki na posa bato wana. Parce que boite soki amoni loboko nzambe ayebake na libana nzambe mutu azali organisateur afecho oyo abengisi nga oyo apesi nga ngai nayeluka kozongisila ye te. Bolamu oyo asala biso mofai masene soki oyezaka monene na yesu masiya omonaki yo ozali kopesa nzambe. Voilà pourquoi azalaki ke ye napesa l'unique le seul organisateur apete ezala nde ye. Yepene mutalo servir biso. Mais oya azopesa biso tokokoka kozongisila yango te. Amen. Yango nayoka maso mutazo boya makambo ezali mpona ya mbongo. Amona lokola mbongo koza mokili eleki nzala. Nyonso tozala te pale. Amen. Yo nanga oyo ye asaleli biso ata mokolo moko te kozongisalaki bolamu. Parce que alobaki ke soki na deuxième fête bengisa baveugle babwate bato bazanga ntina mpo bango bakokoka kozongisila yo te. Biso torekonetaka nde loboka nzambe ata nazwi mbongo naye kotia ofrande napesi dini napesi kolete nyonso nopesa nayebi ke oyo nazopesa euti nde bana. Nazi na makasi na nga te. Donc nake kozongisa nde oyo apesi nga. Na lolenge mosusu ngai moko naza incapable
ya kozwa quelque chose pour nga moko. Ça dit nyonso yene mbapesa. Un appel. Oyo azwi ngolu. Moto asanga tina oyo azwi ngolu. Ayebi ke nyonso nzambe azosalela nga ata mokili kufi yo tina suka okoka kozongisa yango te. Mpona koloba ke biso nyonso biso bakoko tozalaka na nyongo oyo tokoka kozongisa te baza. Voilà pourquoi il faut l'inventer dans le thème. Pour moi, il faut ça redevable pas ça. À ça, là, quelque chose pour nous, au coco, il sera monté. Mais à ces pays caca, n'ayez on dit lié au salaire. Bateau, basi ngolu. Ya kokota, na fecho, bazalaka te. Baébike, non. Pour la biso. Ata tokuti bato lenge nini mais moto aza na honneur azaka moko parce que organisateur a fait idée azaka honneur. Voilà pourquoi attends tokotaka toyembelaka limbangu te tokumisa mpe moteli te tokumisa oyo akufa sekwa parce que lokumu ezali mpona ye seke soki tosangani lelo toyebi ke oyo asangisa biso. Parce que à tous ans, l'église a des fêtes. Montant de la fête. So notamment matin là tu vas faire de l'Éternel dans Lévitique. Hein? L'église a des fêtes. Mon nez pour la terre kabi na kata lingomba kisa za la kapaki. Tanto wale wanazana tosi de Pâques. Nzoka Pâques zaka parmi ba fête. Parmi ba fête on va appeler ça dans Lévitique 21 ou 13. On va la petite Pâques na kati. C'est-à-dire, dans quatre églises, tu as qu'à fête. Au fait, tu vois, non. Monteur Zali Kopesa. Les accords pour amen. Moutamokilité. Nasana Obanga. Ce qui nous a commis Kozwa, nécessairement les Sika et les amis commis à une église. Hein? Nabinga Nabina Obanga. Ce qui m'a été. Bon, kokate qui est zéro. Ce qui m'a été. Ah, ce qui était. Moutumoka sopela mo makila. Et pas le baquet, église d'anga il pas manama boko nanga. Sko yuza nani. Osala kani ne poto ba yoza l'importance. Biso tozi ngolu. Montaza important ka tepsa ka Yesu Masia. Amen. Toya kande po na ye. Voilà pourquoi pour la cam mototé. Ah. Nous sommes là pour montazo tchèque pour ce que église. Yaka pour yebike, oya benginga. Na zunengo. Na zaka motoyo déconsidéré. Na zaka motoyo. Na zanga tina na miso bato. Na zaka motoyo. Tango kiti alibose sama kana Moïse. Ngai nazalaka libanda temple parce que sinago vous avez pour la mayuda mais pour être avec la kota il faut musali salama avec handicapé akokota la temple te sans que musali salama oh musala wana ndena pour la quoi na lenya mususu ndena lobaki likamba Pierre pour avec la kota la temple babi baba Guinée, tout ça est repris sorti. Hein? Le gars, on a comme Jésus, lève-toi et marche. Abi, comme Jésus. Bah, fais ça quand il est Jésus. Autant que Jésus a yé, mis ce problème. Mis ce problème pour l'année. Pas que le quota n'a temple. Ah, moteur, on a comment les miso. Alors, on a fait ce souci. Moteur, yes a visité. A PC mis. Après c'est ma colle, azanabade simi balete, il faut qu'on la temple. Tala ba ko la temple na bi, il faut qu'on la makamazana. Na libanda nzamba na esika msusute. Parce que tant azaki libanda, azaki emandia. David alobi na bandi na moki. Na tikala komona te mwende benazo mandie, pas senga ipala.
c'est que Mandia azaki moyengi belete. Mandia eza moto aza libanda na makamanza. Mais tant nous avons un moteur azimi sa koti na temple. Bana joue na mendicité c'est là. Pourquoi? Parce que va péché Jésus. Amen. Si kaye soit na visitole. Amen. Car le lobby kake nazana Yesu pato otambolaka omonake nyonso bomo ya kala eleka. Alors comme on va la kata kiza kama mundale créative. C'est que mon toana comment que la masika. Pourquoi? Ba peka que Jésus. Amen. Qu'on a pas voulu. Amen. Na lingo de Nzambe oyebisa Nzambe boye soko opesi ngai miso opesi nga makolo nalingi natambola na nzela na yo. Amen. Namitambwisa te yo oyo okambaka matabe okambanga na nzela na yo nakobanga na kotosa esiko za tobolele mosanza basaka oya pesa kesa ngo malamu za yo nga lota oyo bakutani pa na yo ata balwa etabli ata na matela makamanza na kokutani pa na yo mosanza basoko pesaka makolo yo pesaka epesaka biso ase ya kotangama makasi ya kota na yo ya kotangama kiyasi ya basama ya kotangama na kati ya mokonzi na yo ngati kota oyo batemone lokokola osa basatola ye kosumbaka opesa moto makoki ya kobika ndenge olingi opesa moto makoki na liwe bisanzanga oyo asalaki ke kaka ye moko wana azalaki nzambe ya Israel lelo aza nzambe na yo osoki Israel bato bazaka kobanga ye bapepe baza kobanga ye mpo aza na nzambe makasi ezalaka nzambe oyebisa nzambe lokola lelo atali yo aponi yo na miso mawa na miso molu kozala pe terrain liboso bamona na ye kozala terrain liboso ya nguya nyonso oyaka mpona kokombata bina yo kozala terrain na bokonzi nyonso ezala mokili oyaka mpona kopesika libota na yo dekare pa nzambe yebisa nzambe amitalisaka za nzambe yango na bomona tomoni nzambe mona libota oyo
Nzambe Kolo Nzambe Ngana zondima ete olobaki na elaka na yo olobi na mokolo wana okozala makolo babwate. Amen. Ngana zondima ke ndeko ayaki awa bwate azotambola malamu te. Kaka na nzela loba oyo ayoki pesa makolo. Soki Nzambe bomone ezalaki kopesa lukumu na kombo na yo te. Nzambe kaka na mateya oyo ayoki pesa makoki abika loba na yo. Sunga moko na moko Nzambe. Mona moko na moko Nzambe. Kozanga mbongo eza pasi na motema mama. Kozanga mutu eza pasi na motema mama. Ekosila ye pasi na motema mama. Ekosila ye ba pasi na motema mama. Kozanga biloka kolia eza pasi na motema mama. Kozanga bolingo ya fami pasi na motema mama. Ekosila ye pasi na motema mama. Ekosila ye ba pasi na motema mama.